Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, bonjour la grande famille. Bonjour Balandignon Soya BBC, Mpoi TV, bonjour, bonsoir. Ici que les hommes et les partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bissopé par la grâce de Dieu. Tout va bien. Voilà. Kota, aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner. Et que ça la vraiment biso bien makasi. Voilà. Les anga babino BBC, la grande famille. Voilà. Famille Libota, shalom. Famille Libota, shalom, shalom. Les Péchalov, bonjour, bonsoir. Les Dinachou, la Chine, on est ensemble. Le Péchalov, bon, matselanga, j'aime, bon, partager, lenga, et ça la bien. Famille Libota, bon, matselanga, pe ba focus, toujours identité, zangate, na ba commentaire, voilà. Alors, famille Libota, tu kota la film, tu kolanda film na biso ya sœur Marie-Hélène, promotion ezanga toujours te, avant na kota na ben ya lisolo nanga, promotion ezanga raté, wana eza vraiment obligé, eza obligatoire. Voilà, tu kolanda film na biso ya sœur Marie-Hélène, tozotala na Belleville Télévision, na titre, je crois na 8e, hein, 8e, je crois. Vous êtes là, pour un tâtonner tellement trop de makambuna mutu. Ah ouais, je crois que tu l'as dit 8e, hein. Yeah, tout tu kolanda 8e épisode, ça fait déjà 2 heures du temps, tous en a 12K. La grande famille, botika ba G, hein. Famille Libota, botika ba G, bozapi. Bitambola pi pakaka. Boza wapi 12K. Toke non, totalement. L'épisode, c'est comme il combien de vues? 7e épisode, tout ça na 53. 6e épisode, tout ça na 64. 5e épisode, 72. 4e épisode, 72. 3e épisode, 82. 2e épisode, 87. Premier épisode, 114. Alors, jusque-là, tout travail, hein? Jusque-là, tout ça, les moussala, tes familles, les bota. Tout qui est nan. 2e, 3e, tout qui nous kangi, ça va 100K. Please. Na pire esprit, kaka. Likambo, ils ont répété, kaka. Tout est baka, que non. Idéologie, za moko. Hein? Ah. Bikota, kota na ba TikTok. Wana boza ba numéro 1. Bo que non, kolanda film. Voilà. La grande famille, bon aimé, beau partager, je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni, na omeka kosala analyse nanga vraiment ya mutema kokita. Tout solo là vraiment bien parce que sur les réseaux sociaux, na moni bouzo besoin un peu trop, hein. Alors, bato vraiment réflexion, bato vraiment tout autre. Voilà. Là, bomoni mon pécha, Irsil Péchanga, Black Line Mobutu la suprême. Voilà. Celle qui dérange. Soit disant, moutoua sili, mais bozo koukate, bozo cible kakaye. Alors, les Péchalov, bon matisilangaï, je suis Péchalov, bon matisilanga, please. Voilà. Je crois, ça fait déjà, depuis semaine passée, Makambaba Audio et Bimaki, et voilà, au Gomez Koto, et voilà. Lelo na moni ndeko moko abenginga ya ibsinga ka mama bebe sendenge eza wana. Naza na audio moko na otindi lao. Nini? Ya kenon ndenge eza wana, si la signa déjà ya koloba kenon, il faut annuire Irsil Péchanga. Il faut vraiment annuire Irsil Péchanga. Bandeko, lorsque yebisinga bongo, nga lobino, kotindela nga audio eza nango na problème te. Biso nyonso toyebi déjà que non, cible ya sila eza déjà ka Irsil Péchanga na Belleville. Toyebi yango déjà. Ato tindi audio te.
toyebi déjà parce que ye succès na ye azodiembelaka bandeko ne basi. Siko problème ndenge eza wana bandeko, biso nyonso tomoni makambo ndenge ezoleka sur les réseaux sociaux, ba audio ebimi et voilà emataki ekitaki. Oh Gomez boye nyonso tomoni tonie nelo monte. Maintenant soki toyebi tosolola, soki totie Irsid Pechanga wana, totie peut-être Bellevue wana, totie pe na Irsid nanani na Mama Loketo place, totie pe Mama Loketo, bomona keno Mama Loketo aza mukolo. Mama Loketo aza mukolo. C'est comme si sur les réseaux sociaux pe bozo bunga, moko to sa ila pe âge. Moko ata bozo sala, bozo mata, bozo kita, moko bo pesa, bo sa nini bozongisa nanu mama na bino ya koloba keno na bato ngwana ozo cible bango ba baleki nao. Toke pa ito zonga nanu siko to solola toke na makambo âge. Po yaya o a se respectaka, a otala peut-être baleki te. Soki baleki ba osa buzoba. Yaya o a se respectaka, aza o peut-être que no baleki fonde ba bangaye. Mais c'est le contraire avec votre maman, soi-disant Mama Loketo. Donc, grande sœur Moko Boye Oyo, palpitation, on dirait nazo ebate soki mouche tchétché nini a bota la kana Lubumbashi, aza posé te. Bondiminga sikoyo, oh mama bébé c'est comme moi na Mama Loketo bimisango wapi. Nga na timba déjà na bana mona ba jena ye depuis kala ya Loketo ne wana. Bota na Lubumbashi. Botala na Lubumbashi na omona bato bazo tinela nga ba 20 secondes ba 30 secondes ya ndenge azo bina. Valeur ya mutu eza wapi? Maturité ya mutu eza wapi? Ya mwana lobi botika na nasala nanu analyse na minute oyo tokende donc to rappeler. Peut-être makambo nyonso bosala sur les réseaux sociaux bozo bosa na peke non soi-disant star bosa na keno star na bino wana mukolo toke na age sikoyo parce que na omona entre bêtise eleki ebele tozo yeba esusu te nani leki nani yaya tozo yeba ngo esu te baleki sikoyo nde bazozwa grandeur d'esprit wana ou encore baleki nde bazo garder sikoyo personnalité bazozwa place aki yaya non tosola nanu sikoyo pembe. Ba bêtise ezoleka sur les réseaux sociaux trop. Bandeko bomoni te unayaka kosala analyse na lobaka. Bomoni mutu kaka o nzamba kela. Aza na ba défaut. Mutu kaka o nzamba kela. Jamais mutu okelo bakeno ye aza 100% aza parfait ou encore parfaite. Jaja. Mutu nyonso aza na défaut. Place nyonso bato baza makambo eza ngate. Sikoyo, boyebi keno so ibotali na o travailler te. Na travaillé te. Lelo na travaillé kutu na ovanda moko na komi yokela mawa ya koloba. Nazo loba mingi. Mais otala bato ango otoza na bango na réseaux sociaux encore bato pe ba otala biso la majorité pe misusu mito ezo sala te. Les gens sont plus basés na buzoba. Na vandi na lobi non to keno nango to rappeler nan ba star ango ba soi-disant star ba soi-disant ba pomba ba soi-disant ba si anoko et moi si anoko ba soi-disant azonga nanu boy si la zonga nanu boy âge yaya âge na moni on dirait que au beau sani le fait que nous otamona na bana mike yo omitie pe mwana muke non. Zonga boye yaya salela âge. Salela nanu âge, franchement. Po ba bêtise nyonso zo sala wana. Ozaki na nozo batama obatami jusque yo moko yoko bima penza ya mobimba obimi sikoyo o balbaka keno olongoli sikoyo nini quoi ça poso ya nani ya agneau. Siko ngana eka pona kotuna bino bato wana ba communicateur ba communicatrice ya Mama Loketo. Bravo à vous musala malamu musala kitoko bozo sala ya ko détruire ya ko séparer ya ko diviser tout ce que bozo sala na ya ko finga tout. Bravo à vous. Maintenant nazo tuna nanu bino bo se randaka pe compte ya âge ya mama na bino wana. Po biloko azo sala wana ilingoza peut-être bana ya ba 1980 ba Irsid Pechanga peut-être ne ba salango.
malheureusement yango na omi tuna eza juste kaka parce que aza entouré na ba PD ba nzambe nanga ba deux fois aza entouré na bana mike maye les os sauter tozo comprendre te. Donc likambo moko o bino moko boke bo monter likambo o bino moko boke bo pesi mbongo po bosa nini bo nuire bato. Sikona nyonso na bozo sala est-ce que boki kozonga ya koloba ke non soit disant si la maman loketo âge na ye essaie avancer ba biloko azo sala na eza sous âge na été taille bana mikena zo tambola na bango amoni ke no aza mwana muke mais non er moko ata bino bato na bozo défendre ye peut-être azape yaya na bino o balobaka ke no yaya buzoba c'est elle na Lubumbashi tala ba agitation na podium ake ko bima isusu Janspile kuna ake ko bima soki Michael Jackson soki nini bandeko liboma eza volonté siko ki Michael Jackson wana si falo ka sola tata pantalon ngo ya cuir po Michael toyebi abane ko lataka ba biloko ba cuir et voilà oki ko latela batuka robe moko aboye pa ki Janspile ngo zo sala franchement bobeti pe maboko bolobi ke non mama soki mami nini yango bobenga kaye wana ke non nani akelayo bomoni yango ezaki bien ezaki respecté ya âge na ye nanu kotala âge na ye yaza muto akala te biso totala ye na coupe salongo totala ye na coupe salongo ki Janspile wana ifala ke na lukata pantala ba cuir alati pa abeti ki Janspile bien sikonga nazo bateza âge âge na ye eza nini soki âge nzoto wana mike ya okauka na kotambola na bana mike ndezo et faire sauter seye mutu ou comment bandeko il arrive parfois au komi na âge moko boye yo mo oloba ke nonga okiso ko sala ba biloko ba buzo bate soki toche nani Poutine wana toche pe nani mama loketo wana mama loketo aza mukolo ya nani ya Poutine botala état d'esprit ya nani ya Belleville afishaka bozo batana bino bolongola nanu na nani na ba film asalaka ba théâtre asalaka bolongola botala ta ba manifestation moko bosoki manifestation moko eza ou encore soki place moko azokende botala ka elongi na ata Ersil Peshanga ba afishaka eloko na koloba baza ba leader baza un esprit dire tolo beza ya solo ngai soki na osala analyse nanga moko nazoka ki fanatisme na bwaki kuna botala podium oyo Ersil Peshanga amataki na France tango basaki spectacle wana na mobikisi botala tango Ersil Peshanga abimaki tango balongolie mobikisi alongolie elambana na nzoto batu bagangi bamoni eza Ersil Peshanga botala mutu ye moko kaka na podium o sentir présence à mutu o sentir que non awa mutu atelemi awaza mutu makambu siko bozo kaka mama na bino o bozo beta maboko ndie bino nyoso boza bato maboma bozo yeba te na Lubumbashi botala agitation moko boye donc mutu azangi maîtrise ya ozomona ke non mutu aosa makambu ya matalana aosa makambu pa mamona ye ka soki na kosi bandeko na mona kutu tina ya kokosa te malgré ka ndenge bazoloba mam c'est soki mam siboy kaka bango susu bazoseka o biloko nini yango ye pa zosala bozo comprendre makambu siko soki tolobi totala âge na ye azaki mutu moko boye alinga beta peut-être eloko moko boye na spectacle wana ya ko ramener savoir ya bato asekisi bato na ndenge moko ya bien mais non pas comme memela bato ki Janspile wana ba biloko ba Janspile wana peut-être elinga ozande ba aida nde balinga basala ngo tokepa tozonga donc mawelisa kaka ya matalana siko plus ya mawelisa plus ya matalana osala ba biloko moko bozo gafe la grande famille bo aimer bo partager famille libota touti kota la film na biso touti kota la film na biso 8e épisode ya sœur Marie-Hélène je crois titre wana déjà Marie-Hélène abandi makambu
Bandeko, quelle audace ya kokende ko se retrouver na ndako ya nani ya Turbo. Boyebi ke non nazaki na kati ya ndako ana ganganga moko na moni nzambe na ngai. Oyo mutu andenge ni, c'est-à-dire que non aza venin Marie-Hélène donc la film awa abandi déjà drama na ye. Donc aza mama na venin awa tozo ebate so suka ndeni. Siko omoni rôle o mama Marie-Hélène azo jouer. Yaya Bellevue azo révélé na loba toujours a révéler kamakambu. Ba mama wana batondani na église amitema mabe ajeleka bachaka mutema keno pero ya komona nga pero ya kozwanga. Vous comprenez likambo yango? Batu o batalaka ba film à Bellevue, il faut za mutu moko za na mutu ezo sala, tu es intelligent do comprendre nini ezo leka na film à Bellevue. So za mutu maele tendo comprendre que peut-être film est à terre à terre. Jaja kutu ezalaka terre à terre. Okepe sous pas Marina kunana dada ba numéro na kati église bandeko je vous dis tant Nathalie na simbi mutu na ngana lobi il faut zaka mutu o fréquentaka église o yebi ba réalité wana nyonso ndo komeli biso film wana quelque part asugi. Il faut penser nani garçon ou à travailler kana nani na TikTok akatela biso ba biloko wana nyonso na to tambusa ngo penza ba mama wana ya ba mama ba Marie-Hélène na église na ba Marina ba dada ba teyama. Je vous dis kaka ndenge bazo jouer wana ko bakisa te kolongola te baza na kati ya église. Tango mutu alobaka ke non nakima na nga mokili na yamba na nga Yesu na komaka na église we bandeko moko botika nde makambo eza na église. Botala niveau ya mama Marie-Hélène jour kaka Bellevue à kota abandi ba prophétie à lokuta papa Serge Keba boy abandi siko ngai eloko elekelaka ngai basali ya nzambe ba pasteur ba yebi pese no mutu azaboye me batika kaka ye pona nini nde eloko elekelanga parce que nga nazo vivre ba biloko wana pasteur ayebi pesa ke no mama oyo dona ye bandeko est-ce que boyebi ke no mutu okozala na don ya prophétie boye mais eza donc tant ozo prophétiser eza ange de lumière tenda azo utiliser yo parce que ba ange ya monde à ténèbres pe bazalaka akose incarner na kati na yo pe abandi ko peso ba prophétie. Au moins, on a solo, mais eza prophétie à solo te. Nga na vivra rango. Ndeko moi si moko boye pa, ya prophétiser. Donc, yeso ki pasteur aza, ako prophétiser te. Ce qui pasteur aza te, bino bozo prier, ye ya ye molimo kitaka kana ce qui pasteur aza te. Et puis, ba yebi sa yepe ke non, yo, ange a utilisé kayo eza ange à ténèbres parce que nzambe azalaka nani boyebi Saint-Esprit elinga désordre te. Saint-Esprit elinga désordre te. Siko eloko elekelaka nga pourquoi batikaka ba mama wana pasteur oki ozala oyebi ke no mère boye azo pesa trouble boye mozo tika ye bozo ba jour ali boso nani Bellevue akotaki na église. Tango azo phone ya nani azolingo pesa nani Bellevue azo pesa ye numéro boy. Bomone mama Marie-Hélène a télémelaki wana. Après pasteur a matin cher abandi boy pa ya télé molimo ekiteli bande ko boy me bo partager. Molimo ekiteli abandi osa nini? Abandi ko prophétiser le papa Serge. Faux et archi faux. Bato bongo batondi l'église bandeko. Bota siko tango boy na Bellevue pourquoi? Aosunga bato baza ba aveugle ba comprendre tant soupe ba pasteur bo za na bato aboye pourquoi bozo tika bato aboye na kati ya église. Donc textuellement nga na o vivre ba biloko wana donc ba je o mama Marie-Hélène na osala nga na vivre rango déjà na simbaki mutu na bi mon Dieu ndenge Sylvia azo telema ko prophétiser nani Marina kuna na dada ba jeune nyonso na bazo sala ba game nyonso bazo jouer wana ya textuellement ça se passe kaka bongo na kati ya église ko bakisa te kolongola te siko lorsque ba ye ko révéler bino ba biloko moko ezoleka
nde mutu wana boolinga kobambe mabanga boolinga konuirie na mutu azokomela biso bafilme aboye na mutu azoke komata na podium azoke kosala bamatalana ya soi-disant Janspile abimi Michael Jackson so tomona Michael Jackson alata kaka mwa kitende ya robe alataki wana makolo nyonso ozofongola osala soki mpe ndenge nini na tu makolo wana mikelo kwa pardon mbati. La grande famille, beau aimer, beau partager. Alors, film na biso, toza wana bandeko, beau ki kota film. Film à belle vie. Il faut zaka muto mayele ndo comprendre. Moi, il m'arrive parfois na rotala boy na rotala, au moins quand nyonso neti lelo, na simbi mutu. Na lobi, Seigneur. Nde omo kuto abenga kinga. Na ebisi, parfois na vanda akabo, moni pe maya miso etanginga. Pour la nini batu bazo nuire, pour la nini batu bazo bambe mabanga. Et j'ai vite compris que mokili, mutu wa malamu ndazalaka isolé. Mutu wa mabe nde batombolaka ye. Mutu wa malamu bandeko ba isolaka ye. Mutu wa mabe batombolaka. C'est ce qui se passe na minute. Mais le temps de Dieu, ta ya nzambe tango ekokoma. Parce que je crois dans l'obaki yango lobi. Dans lobi bandeko. Ce que vous semez ma bé. Ou ko récolter kaka ma bé wana. Et yeba yango si la biloko nyonso zo sala ya mabe ya ko nuire batu ya ko kende ko pesa ka batu mambongo ba bibisa ka ba audio et tout ba biloko na zo sala. Je t'assure. Tozaka na sa moyo yo bandeko bokanga bo soki bo kata ta place na oloba bo kata ngo un jour bo loba ma bébé sa lobaka. Si la paiera cher na biloko nyonso azosala. Si la kolongwa na sa moyo yo te sans pour autant ko futa ba biloko nyonso azosala. Si ya ko vivre ba biloko nyonso azosala baninga na ye. Nde wana nzamba kozwa ye. Si la okufa te sans pour autant ko récolter biloko azosemi. Toza na bino abokanga. Mutu eza oyo ngana loba te ke no nani Irsil Péchanga aza parfaite. Na loba te ke no Bellevie aza parfaite, basa na ba mabe na bango basa na ba mabe na bango. Atanga yo mabe bese na za na ba mabe na nga. Mais on essaie de gérer. On essaie de gérer bandeko. On essaie seulement de gérer ya koloba te. Mokilo il faut ko banga nzambi. Mokilo il faut ko tambola na crainte nzambi. Pour ceux qui si la zaki mutu moko boya na compassion na kati na ye. Ceux qui la zaki mutu moko za na bolingo. Mbele ndeko mwasi wana azwaka ta parole ya kopekisa bato mususu keno eloko wana bokotisi na sepeli na ngote. Lokwa Bellevie abimisa ka bato mususu ba video na YouTube abimisi peso check eloko mo sepeli abimisi. N'est-ce pas dernièrement na ebisa bino keno nga ba benga kinga technique ya nani ya Bellevie benga kinga. Ebisa ma BBC tala artiste boy kende osala ki analyse boy mais et qui to côté parce que yo za famille libota. Ya au monde on dirait famille libota to pesio matière na ye voilà. Alors il faut arrêter. Natikaki. Siko nga na tuni. Nga na tuni. Wana eza kutu même pas Bellevie. Technique donc banani na ye. Nde ba benganga. Peut-être batumsu ba omona ngo eza peut-être hypocrisie hein. Ou encore semblant hein. Te. Alors ceux qui bakoloba keno Bellevie atina bato. Ngai na lobaka keno naza témoignage. Naza témoignage ya koloba keno eza na émission moko na kotisa na otanga kutu kombo ya mwasi ya fi yango te. Ao jouer kutu na nani awa. Na sœur Marie-Hélène azala kati ya film wana. Ce parlant na comprendra na ba c'est que oba loba kapona Bellevie eza lokuta. C'est-à-dire que nos Bellevie azotala est-ce que pour azo succès pour talama il faut nuire ba vie à batou. Il faut ba finga ba artiste et comédien. Il faut sala boy non, je ne pense pas. Mais maman kutu tana Irsil Péchanga parce que yemo kwa koma kutu na page na Facebook.
naza ni na communicateur ni na communicatrice moko soki bozosala yango na bapropre volonté na bino please bofinga te asala aloba yango mais mokili bamona ye hypocrite. Pourquoi bakomona hypocrite? Parce que baza plus animé na mutema mabe, baza plus animé na nini na kindoki na kati na bango. Non, toujours solo la grande famille. Mabe leki sur les réseaux sociaux. Ezakaka mams, ce qui mams. C'est quoi cette histoire ya mams? Ange na yena no eza nini? Toki epai tozonga. Soki ye ndenge azo bako cible irsil péchant ako cible nde ba cible na ye wana. Mais baza baleki pa na ye. Ami pesa respect. Makolo peut-être ni kuse wana tende lo bakeno azaleki aza yaya. Ngai mama BBC natala sila wana na groupe Salongo. Nazala na primaire natala sila wana na groupe Salongo. Non. Moko toke nango bongo peut-être to rappeler pe âge parce que âge peut contacter la makamususu parce qu'il arrive des fois âge moko boyezo permettre sous te buzoba quand même. Botala mu pesha botala ka ndenge azawana botala vidéo na cheli bino ya mu pesha otala ke no muntu azo bimisa sur la responsabilité azo bimisa nini akeno femme moko aza respectueuse. Ozana na aéroport matalana. Okena Lubumbashi okeko soki janspile soki jans nini yango wana na ebité. Bino bomonaka Michael Jackson alataka mwa robe wana. Oza acteur soki actrice soi-disant. Ozo jouer rôle la mutu moko boye lata textuellement ndenge mutu wana lataka. Matalana eza pema. Bomoni matalana oyo eza pema. Matalana eza peza pema. So otali âge na ye. Otali na babiloko na sayaki na podium wana. Tu verras que non et pesi valeur na été. Et pesi valeur na été différence eza makasi. Mon pecha mataki na France awa. Ya minute ka muke ça le ganga et puis tika batuna posa bimi avandi. Ba spectacle continue ça qui souté. Et si, parce que ça écoute un spectacle, soit disant que non, grand frère n'a pas qui artiste wana. Alors il y a ça moi nandaku. Donc charisme wana ya soit disant leader ezate. Bato bazaka plus inspiré na kimutema mabe. Donc ozola lozolandela kaka vie ya mutu. Ozolandela kaka film vie ya bato. Donc ba cible na yo moni ezaka ka irsil pechanga na belle vie. Na moni kutu lelo susu bobadi susu na kofinga dinana. Mais yeba pe que non silence na bango, de force na bango. Bino bokanisa te que no basi wana ndenge baza parce que na ye moko sila na lobaki yango lobi. Ye moko mama loketo ayebi pe sila, ayebi pe irsilit. Parce que avant d'y payer mingi na irsil ke belve. Ya zalaka na emo ya koloba soki irsil azawana. Azalaka na emo ya koloba te. Parce que silence ya irsil ya kanisi que non irsil a commis faible. Mais non. Asaleli ki mukolo, même pas ki mukolo, asaleli kombo na ye. Mutu akuta na ba président de la République. Fachi Beton. Hein? Moi, la maman Denise. Akende ko matana podium masala babilo kwana ya janspile. Ni bo meza volonté. La grande famille bo aimer bo partager tout ça là. Tout ça, tout chora. Alors, kuna na belle vie télévision ba deko tozo ta la film na biso wana, to ta la film na biso ya sœur Marie-Hélène a bandi désordre. A bandi penza désordre ko kende kolanda tirbo palinga salema benga bisi telema pe kende, asa vandi kaka na kiti na po apesa kisongi bien. Ge chopé kuna isusu na priska, problème nini?
Yango, papa Serge kuna na église, na habité ce qui, belle vie peut avoir dit, peut appliquer à une femme mariée, à se retrouver. Mais appliquer, appliquer parce que ton église, on a côte, à quelque côté à kuna, bango nyoso miso ezaki papa Serge, appliquer. Yango mona kana église, poison et kotaka, babilo kwa boy. Église mobile yango wana bandeko ezape kaka nani ezape kaka conseil ya papa Serge nenga ye aza donateur moko munene na église batu nyoso batie ka okokufa lokwa ntaba totala no film yango kuna ndenge ezokinde yango mona kasoko zosunga mutu asungi église boye pasteur atanga kombo na ye etele misaka ba komba kombe ko telema papa Serge azosala ngo en public on a sombi eloko boye do ba yebi ke no ye penza ngolo attendons voir sort ya papa Serge koza nini lokwa nani belle vie akoti déjà na kati ya ndako ngwa libala batumite mese baluki to ye bate mama Marie-Hélène akokende kokota na ndako nganga po alakaki lelo na l'église tout donc nyonso ezosalema poison lelo ekota ya kokota longe likambo poison tous ces anini eza ya kono biso tozotala filme mais to tirer quelque chose na filme wana surtout biso ba oyo to fréquentaka église il faut toujours koyeba komi batela. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Les gens qui n'ont pas non. Toi, il y a bavarder pe mingi. Oh, maman loketo. Oh, ici le péchanga. Oh, belle vie. Mais non, il faut aussi arrêter. Ici la zana aginin. Belle vie la zana aginin. Si la zana aginin. Est-ce que si la zo se rendre compte que non, banana bazaba lekinae. Mais non. Est-ce que zo yé ba penza que non Ursule Péchanga na belle vie na âge azam mukolo na bango na musika. Oh to tcha bango na kati ya mutara ba senzi. Banani ba senzi. Yo nde musenzi yaya. Yo fingi batu ba senzi. Tango finga batu ba senzi yo siko za nani? Belle vie a dirigé yo. Ursule a dirigé yo. YouTube peut sur espace moko boy po ya kofinga bandeko na yo ba master na yo so diza ba sensi. Ya wana balobaka so moni muto uti village ko fongole te tike ka bongo. Yo pesa kaka merci YouTube. Pesa kaka merci YouTube. Sko bino batu obolobelaka bo défendre ye. Bandeko, erboko. Boye ba ke non, mutu na bozo défendre aza yaya mukolo. Na âge aza mukolo pa Ursule, na âge a mukolo pa bebe. Ah oui. Toza na besoin pe a refléter ta image moko boye ya mutu moko boye ke non, mutu moko ya maturité. Immature eza makasi. Immature eza makasi. Oh, il faut asilisa Ursule Péchanga. Akosilisa Ursule Péchanga. Ozalaka na Ursule Péchanga butu lokwa moi bolali bo medi bo lie bo tamboli et tout. Na Ursule Péchanga. Osilisa ete. Kaka okomi musika. Tango ba oyi bisanga na seki na bia te. Ya za mutu akoboma Ursule Péchanga tango za pembeni ya Ursule. Aze mutu akoboma pe belle vie tango za ki belle vie zo diriger ye. A commis film a ebise boy a dirigé pe sala boy to mona pe ne ba mawa do ba sentiment nyonso zo sala wana ba agitation nyonso zo sala wana animé par et pas banani animé par banamike
Parce que na batu nyonso na yo ke na bango, yo nde oza mama mukuli. Na batu nyonso na ok, il faut te rappeler yo. Après tout, hein? Après tout, il faut te rappeler yo. Pour babiloko nyonso nozo sala immature, donc babiloko nyonso nozo sala wana. Animé na bana mike parce que tu es entouré na bana ba baza ba leke pa na yo. Toi tu crois que no ba joana nyonso na irsil pechanga okyo salango. Belvia okyo salango. To solo la no pembe. To solo la penza pembe bandeko to longola ki fanatisme. Ah! Ovandi na mu pecha ozoki ata injection mukete ya charisme. Hein? Yo umeli na mu pecha ti. Charisme moi chana zala nango yo mona yango te. Otikala ozo ata ndambu te. Donc mutu moko zo panzana kaka na tête na bi ah Seigneur. Ah! Mutu za on dirait Ascaris batu ba sopedi nani ba bokeli nani mungwa. Yango na dans la vie il faut que linga kota la banane oza entouré na banani. Ezalaka pe un plus na vie ya mutu. Franchement bande qu'on a pire esprit. Entourage oyo. Et bah qui se rappelle un plus na vie à mutu. Bota la soi-disant star. Elle est entourée na banani. Longola na ba Pierrot to longola ba tonton o. Bango ba kena na bango ba pesi bango ba mbongo na bango ba caché na bango ba ke ba nini. Ba ben na bango siko ba buzo ba o ya zo sala wana. O mona azaka na bana mikende azo sala na bango. Est-ce que bomoni asali ba buzo bana na peut-être pembeni ya tonton o ou bien ya nani? Ya o mususu Pierrot. Aza plus animé soki aza na bana mike wana nde akomi agitation na agitation. Abosani na agi na ye. Toko bando rappeler siko agi na yo. Oza yaya. Oza penza yaya. Ata ndenge ozo ciblé Irsil Péchang ozo ciblé pe belle vie. Oza yaya baza ba leki. To bosa nango to pe yo pe ko bosa nango te après tout. Après tout. Leki atongaka yaya te. Eh bien ngote. Yaya ne mabe soki atongi leki e bambaka yaya na se. Leki okotonga yaya boye peut-être osakela yaya boye pa atongi yaya po yaya kenaki nango mabe. Mais yaya yo okotonga leki te. O perdre déjà nini na yo. To sala ba analyse ndenge nini to loba ndenge nini po bo comprendre ta bozonga ta bato ta ya seconde. La grande famille, bo aimer bo partager. C'est na bête bino baku bo limbisa. Lelo na eka ko rappeler âge, likambo ya âge pe to kenepe na makambo to lo ba rappeler âge. Âge pe kontaka. Oza mwana mukete. Nzoto ne ko sauter ou encore entourage ya bana miko zota oza mwana mukete oza mama. Sala makambo pe ya âge na oba to ba ndima ça va wa. Voilà la grande famille. Na komi nanga ko chiter déjà. Tozala wana ebele na 9e épisode na biso na Belleville Télévision. To soutenir ba star na biso. Toza toujours wana pona bango et ça bien parce que toyebi que non injustice oizo leka sur les réseaux sociaux toyebi yango toza sans ignorer. Alors tozala wana to chape bango na ba prière et osala bien. Vérité ya kamalembe mais un bon jour toza kaka awa. Mutu a récolta kaka oya semé. Et puis tant ozo semé wana mabele ozo semé ko kanisa te que no yo ko kufa so semé otiki yango il faut récolter mabele avant kufa. Toza awa. Okufa te yo soko so semé mabe tika ko récolter yango. Bref, c'est au moins ça la grande famille, bah bon début à Yasmine, bah bonsoir, bah tout. Et ce qu'ils ont mis bidons partout dans le monde. Merci na ba de konyo so ba okomi na biso na ba ope bazo benga biso vraiment ça me va droit au cœur. Alors tokutani prochainement. Bisous, ciao.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.